Bande Koba Bolingo. Ezalaki prévu Gloria Banyamulenge Ayamba Carmen Mukulumania nakanisa ba oyo bakotaka na page na ye bomonaki ça fait 4 jours Gloria atiaki déjà brèvement azoyamba Carmen Mukulumania pe atie titre Carmen Mukulumania alobi c'est trop bafingi mingi fualoba bandeko na mukola lelo balongoli yango émission pe esalamite boyebi tina pe boyebi likambo nini elinga koleka alors polanda ngai nayali awa mpo na yango mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, tango Gloria Banyamulenge atiaki photo déjà wana atiaki photo polandaki bino moko bomonaki miniature atie elongi mibale ya Carmen Mukulumania pe atie brèvement asalaki jeté basololaki na Carmen Mukulumania bapreparaki émission très bien bayebi pe makambo bakoloba alors Carmen Mukulumania azaki nanu na makambo kosala Gloria pe aki na makambo kosala batiaki air bakosala yango na pokwa yango ebeti poto ale Gloria bakontinue lobi nango tango batie lobi nango bato sikoyo batalaki yango ndenge nga na yo totali bato tango batali bayebi ke Gloria akoyamba Carmen Mukulumania alors elandi jour mosusu 3e jour na 3e jour bato oyoyo vraiment Carmen Mukulumania ayokelaka bato oyo balobi na ye pe touche ye ayoki soni balobi na ye koleka te tala deja oleki pa ya noli tambu eninga kobima nango neti par hasard okekutana na niau na chateau bazokipe yo te bazotia yo meme paka kaka mutu moko to mibale atie yo ka mutu wana pe kutu atalamaka te robo alors kuna basala erreur mpo na talami kosakana te na nkombo ya Carmen Mukulumania aza ya kosambwa alors Carmen Mukulumania ye sikoyo ayoki asignale Gloria basololi Gloria en tout cas aza desi mais alongoli yango sikoyo eyebani te soki bakosala lisusu me na ndimi te Carmen Mukulumania bakosala émission lisusu na Gloria loba soki bakosala ekozala sujet mosusu me Carmen Mukulumania émission oyo balingaki basala na Gloria bayaki uniquement mpo na la baronne surtout mpo na papa Maréchal Eviki Kuli po titre penza ezalaki bongo ezalaki kutu teke bafinginga wana ngamu nalobi
mais titre ezalaki Carmen Mukulumania, oui, ezalaki bongo. Afingami pe abombi trop, sikwa linga bimisa. Ouais, ezalaki bongo. Donc, na titre Carmen Mukulumania, alinge komicha na place ya victime. Gloria pe alinga kozwaye victime. Donc, balinga ki baloba ba di n'importe quoi. Pona papa Eka Maréchal. Ngai tango namonaki miniature yango. Nalingaki nasala émission nalela banga France. Mais nalobi te. Soki nasali émission naleli bango avance bango bako kanisaki. Na ye pona gêner bango basala susu émission wana te tona bungisa bango maloba. Yango na tikaki. Na tikaki pona zela émission motango ko salama. Pe na banda ko surveiller ba direct ya Banyamulenge chaque jour. Naza ko surveiller azo sala ba direct mususu mais la sewana eza toujours brèvement émission ya Carmen Mukulumania ekoleka. Mais sikoyo eleki te. Sikoyo Banyamulenge Glorolangi alongoli. Eloko moko ya bien bato bakotaka pa ya Gloria Banyamulenge bango pe bamonaki yango bamoniki po atiango pendant 3 jours ou 4 jours eze bele po moto soko atie kaka na tongo brèvement na kotia émission oyo moto tu oyo akokota na page wana akolanda direct akomona ngo deja akomona bande d'annonce yango ke brèvement moto boye émission boye ekobanda. Siko Gloria Banyamulenge atiaki miniature photo ya Carmen Mukulumania pa atiaki demi-tout ya minene. Lokola Carmen Mukulumania azape mutu munene ezako mona na vraiment bien atokangi misu ato fungoli okomona ngo kaka. Alors bato bakotaka kuna bamonaki siko bamona elongwe vraiment bango pe bakobule makambo balingai bakosa bamoni yango esimbi te bakobule soki pe batiki seke likambo moko epekisi bango me balingaki basala soni bamisusu pe bakoyeba heureusement balongwe po baninga bayela biso badi n'importe quoi. Parce que sali 4 jours miniature wana ezali ebele. Bato ebele batalaki yango pe bato ebele bazelaki yango. Voire même ba émission o elandi Banyamulenge asali sur les grands mopao asali sur bato mosusu soki émission wana elobami etalami mingi ezali grâce ya émission ya miniature oyo atiaki ya Carmen Mukulumania po bato to bayebaki vérité oyo akobimisa esakaka bolingo oyo soi-disant yazoyela biso ya papa Maréchal et Vicky Kuli. Entre-temps tilelo aza na mwana moko ya muke po Carmen Mukulumania aza na mwana ya muke. Alors soki balinganaki na papa Eka na 2020 alors mwana azalaki susu muke ya kosakana te. Bon, naza komituna papa oyo atiaki zemi abotaki mwana wana azalaki wapi po mwana alaki muke. Mais bon, eza maloba oyo azoloba biso kote na biso la baronne azo vivre vine ya couple ndenge ezalaka. Papa Eka soki azwi pose na musala abengi ye madame chérie koma boni na mwana boni na bokelo boni pe na papa robo nanga kuta koma kotuna. Donc papa Eka aza penza chargé na bolingo ya mwasi na ye na évolution ya mwana na ye Henrietta oyo akomi kovanda
pa komolia semoule akomolia biloko pa koma kotala télévision dessin animé à part kotala Papa Robo. Carmen Mukulumania nakanisi émission moko sala bayamba na presse Bakali on rappelle yango oyaki pour critiquer médias en ligne oya ko critiquer ba buzz au la baronne abanda ko sala kanisa bien lelo kokisi 5 ans bando sala émission wana bayamba yo na presse Bakali kobosana te presse Bakali akoma chinois ya Karine Mokonzi la baronne po soki obosani yango alors presse Bakali akoleka na chez Mokonzi po azali chinois salekaki deja na chez Mokonzi po na koanime na kati ya ndako toujours na cadre ya mariage ya Karine Mokonzi. Alors yo obandi Karine Mokonzi lelo te obandi ye banda kala en tout cas lisolo na yo vomie ebunga po soki toyebi yango tokosalo eloko oyo lingi okopupama vraiment kitoko nakanisa okolapa très bien mpo nazolanda badossier na yo na kati internet yango nayebisi yo nalandaki deja émission no oyo osala susu kala wana na presse Bakali même na titre batia bien oye kotake Wata na Karine Mokonzi. Rappelez bien ata yo moko beta kaka na YouTube Carmen Mukulumania otie Wata otie Karine Mokonzi okomona yo na presse Bakali okomona modèle oyela Karine Mokonzi. Alors soki totali tina mukola lelo yo naza na yo mayele nga kaka te me toza no mayele. Carmen Mukulumania Banyamulenge Glorio Langi bosali mape ndenge boshanzango pamba te toza na bino lisu likolo ya lisu. Oh, atabana ko cha bilamba. Oh, ke bilambe ko mi mutu. Glagati. Arina Mokonzi na sepeli nzamba sali mi evolution. Ona nabino bela ya matote nzambe zakaka kinyo. Zamba batela mwana wana akola nesengwe. Karina Mokonzi oya lesa mide yane. Ayolele sanako ya rieta. Yo lele ayolele Karine Mokonzi merci na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele merci ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele Karine Mokonzi merci na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele Karine Mokonzi merci na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele Karine Mokonzi merci na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele Karine Mokonzi merci na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele Karine Mokonzi merci na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele Karine Mokonzi merci na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci
mama Zambe ya pambola mwana yako na nesengo mama ayolele nako ya rieta yolele ayolele karine mokonzi mesi na yo ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele Zambe ya pambola mwana yako na nesengo mama. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne ça qui topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandache. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne ça qui topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandache. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne ça qui topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandache. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.